Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tobombeli bino nini bandeko babolingo? Lelo tobombeli bino basango mpona kotalisa bino ndenge nini bakon mbata bakei lisusu te na église kimbangiste en Allemagne pona kokende kaka bamakambo na bango ya ndenge ya kodéranger bandimi soki bazali kosambela bakei kuna pona nini bapesa bango demande d'explication na ndenge ete responsable ya kimbangiste papa Simon Kimbangu ndenge nini aparvenaki koloba na Kabila keti na 2016 akozala ti na 2016 bandeko balati na bateni na bango ndenge toyebisaka bango bateni oyo ebimisaka solome bango mpe bayokaka te bakei te na église kimbangiste oyo ezali na awa na Allemagne bakei kokota ti na kati église sans meme bazala na respect olie batelema ta libanda no bakoti ti na kati badérange meme bandimi oyo babandaki kosambela. Bandeko babolingo ngai na koyebisa bino ete bato oyo il faut tozala na bango mayele. Soki tozali na bango mayele te bandeko mboka na biso ekokende kokoma mboka ya ba criminel sans que tomiyeba. Bandeko babolingo tomonaka biso nyonso tu awa Mobutu ndenge anyongaka bato ya deuxième république ndenge banyongaka bato boyebi ndenge nini babotolaka bato bamapangu boyebi ndenge nini bamaltraitaka bato mais totikali komona te baopposant congolais bazalaki na poto base comportaka na ndenge te babanda kokende komenace bato ya église babanda kokende komenace bamusicien n'importe quoi basalaka n'importe quoi. Bandeko babolingo oyo elingi mpenza ekoma nini? Église kimbangiste ezali église oyo ya nsima ndaku te oyo bino bokoki koya mpo bosala n'importe quoi. Église kimbangiste ezali ba église oyo ezali kosala ba honneur ya mboka na biso. Bino boyebi te ke avant même tomona ba église mosusu ekomi kobima bima oyo ya mike mikolo lelo ekomi kobima. Bino boyebi te ke église kimbangiste existaka déjà bien avant. Même ba belge tango bayaka na Congo bayaka kokuta déjà ba kimbangiste bazalaka po ete na tango wana papa Simon Kimbangu azalaka. Mais nayi komona ete bandeko bato bazali koloba ete bazali kosala lit. Mais modèle ya lito bango bazali koloba ke bazali kosala tozali komona lisusu sens na yango te. Bandeko na kolinga na zongisa bato lisusu na mwa raison na makambo nazali koloba boyebi tango bakombata basalaka makelele mbala liboso balobi lit bato mosusu baye kotala balobi bon tango mosusu bato makambo bazali koganga bakoki kozala na raison bato église batie bango
bango poa bato mosusu batie bango poa bandeko bato ya baeglise de réveil oyo batiaki bango poa tango bakei basali bamarshe na bango mbala liboso mpo na kolakisa ete nzambe aye kolakisa basini eke wana bazali bato ya kolanda te bandeko bato ya eglise wana batiaki bango poa oyo bakendaka na bango kosala bamarshe mikolo elekaki kutu mingi te bandeko kaka bango moko bakombatant baye kobalukela lisusu bato ya eglise bakomi kokotela bango lisusu na baeglise mpo baloba ete bosala boye te bosala boye te oyebi ke bato ya baeglise de réveil balela balobi abo biso tokanisaki ete lite na bino ezali na ndenge ya malamu tozali kotia bino poa donc bokomi kobalukela biso lisusu bandeko bato ya église de réveil baye kolamuka balobi bato oyo tosala keba lelo bomonaka ete bato ya église de réveil mingi babendani balingi lisusu bahistoire na bakombata te tala lisusu lite na bango bamemi yango lisusu na ndenge ya mosika bakei kokotela meme bakimbangiste ti na kati ya lingomba ndeko esika ya losambo ezali esika moko bapesaka respect esika ya losambo ezali te esika oyo ndeko yo koya olati na bachapeau na yo neti moto apusu oyeka kokoti mpo nini na ye mpo na makambo ya kongo non bino bolobaka ete oyo biso to bakimbangiste me bomoni ke bozali bato ya lokuta mpo ete bilembo ebandi komonana koma bino bokoki komaltraite bakimbangiste me boloba ete bolingaka papa Simon Kimbangu bomoni lokuta na bino place ezali neti bato bazali koloba ete tondimi Jésus mais kaka le même bato wana bazali kokende komaltraite bato ya baeglise oyebi ke bozali bacomédien baaventurier bandeko bakei ti na église kimbangiste respect ezali meme te na responsable ya église kimbangiste azalaki kopesa programme na ye akati programme mpo abima libanda aya koexplike bango me ndeko bozalaka mpe na respect ko eske bokokaki kotelema libanda te boloba tozela église esila soki abimi tosolola na ye kokota mbala moko tili na kati ya église mpo ete kokende kotuna makambo kuta eza na nzela te bakongole bino moko bomonaka botala bato lelo soki lelo bazwi mboka botala esprit oyo bakokotela na yango na kati ya Kongo bomonaka nzambe azali kolakisa bino bokanisa te makambo tozali koloba bozwaka yango liseki ezali na babilembo nzambe azali kolakisa biso bato mosusu bayebaki ete bakosala lito oyo na ndenge ya malamu me bavoyu na bakuluna ya poto baye kokota na kati ya likambo yango babebisi sansi ya liti ya bato oyo mpenza babandaki yango na ndenge ya malamu mobutu abomi mboka awa mobutu anyongi bato ebele ya bato lelo bazali koloba nini tozali kobunda mpo na mboka na biso bazali kosala makelele bakimaki na ntango ya mobutu depuis kala na bapoto me ntango mobutu abande konyonga bato tomonaki esika bazali kosala bamakambo boye te tomonaki esika bake kokotela kaka babandi yango siko mpo na nini mpo bamobutiste oyo bakimi kuna lokola bamoni ete esika babande koyibala ya mbongo esika babande komela huile de miel bamoni ete bakangi bamadusu wana ana poto bambongo nyonso to bayibaki moye ya kosala ezali te tala bango wana sikoyo baye bakomi lokola bana malamu bandeko babolingo il faut tosala keba totikelaka bato ya boyetan te bino moko bato bozali koraisonne botala nano eske mboka yango tokopesa badictatere ya boye bino bozali koloba ke ya Jean Tshisekedi azali vrai démocrate mais depuis bato bazali kosoutenir ye bazali kosala babétise totikali komona esika te ya Jean apesi message akebisi bana ya bakuluna oyo bakomba ta mpona koyebisa bango ete modele ya lite oyo bozali kosala ezali kokenda sansi ya démocratie te bozongisa lite na bino na nzela ya malamu ya Jean monoko akangi mpo ete ye moko azali na sesa azali kotindatinda bato me nzambe akokonfondre bango bomoni ndenge ake kobetela mpiaka na Kisangani bandeko nzoka nde na Kisangani kuna idps mosusu kaka ndenge Tshisekedi asalaka bato mpe na ndenge ya fo
bato mosusu oyo bazalaka na idps balongwa bakenda mpe baformat idps na bango na Kisangani ntango bakomi kuna yebake kureke kotutana bato ya idps wana mpe balingi kosentir idps oyo ya Tshisekedi te bandeko ezalaki somo Tshisekedi asali grand piaka ya Jean Lela grand piaka bandeko na Kisangani oyo kaka penza 00 Tshizengu balingi ata kolobela yango te bandeko oya kotia libaya na nzela na biso tokotiela ye ebende mpe tokopupula ye na ndenge ya bulldozer biso deux fois te yango na tozali koloba ete mikolo oyo bandeko oyo nyonso tu ayebi ete azali na likambo moko oyo bakombata basala oyo amonaka esika nini akoki kobimisela yango mopepe te ndeko komela biso tokobimisa yango tokoloba yango mokili eyeba ndenge bandeko mosusu bazali kosala soki likambo azali komona kote nini akobimisela yango mopepe te tindela biso yango komela biso yango malamu tokotanga mpe tokoyeba tokoverifie soki ezali bongo ndeko biso tokoloba yango mokili ekoyoka soki mpo olingi ete kombo na yo ezala na ndenge ya anonymat tokobomba yango mpe tokobeta histoire wana mokili eyoka mais mpo tokontinue émission na biso malamu na kosenga na papa Botamba kuna na régie atiela biso nanu babilili totala ndenge nini bavoyi oyo bakendeki na église kimbangiste bakei kokota ti na kati ya église esika bato bazali kosambela respect ezali meme te responsable ya église azalaki na programme na azali kopesa aparvenir kokata programme mpo abimisa bango libanda basolola eske bandeko ezalaka ndenge wana oyo modeli ya liti nini oyo bazali kosala mobutu asalaki bamakambo ya mabe abomi bato na bangwanda oyo tomonaki esika baopposant congolais oyo ya ntango wana basalaka babozoba ya boye te bino bolingi komimona bino banani bato baye na poto bazokoka koresir vite pasi ya poto esi ebeti bino okomona bana basi mosusu oyo bamama combattante soki olandeli histoire na bango basi bazwa badeception bamusicien ntango babandaki koya awa bapesa bango bapromese ya mabala babimi na bango balali bango bamusicien na babala bango te lelo baye kosala yango na ndenge ya kicombattant comme revanche oyo bakomi bacombattant oyo kaka ndenge bozali komona mwana mwasi moko yuyu ya mokusu alataka maneti lokola nyoka oyo babengaka serpent linette oyo azali koya koloba n'importe quoi makambo alobaka te atina te ye azali kokanisa ete français oyo ye alobaka wana amoni ete azali nde moto ya mayele na mbanga soki otali mbanga na ye bandeko mbanga esala ondire kiti oyo ya kitikwala ya bakoko ya kala bato yango soki otali bango nyonso tu kaka makubuka po ete eza kolakisa peke baza kaka mitema mabe papa Botamba tiela biso nanu babilili ebongo nsima tozongela masolo na biso s'il vous plaît. Pardon, Papa José. Les 3 octobre. Les gens jouent la répétance ou bien jouent la parole avec une bandit, oui ou non. Journal pardon. Les jours où va condamner papa Simon Toula condamné à mort. Mais c'est le gars qui n'a pas d'ango. Oui, papa Simon Toula condamné à Bandango. Qui est ça le mec qui n'a pas d'ango pour remettre le document officiel. Le gouvernement va remettre le 10 voilà. C'est le gouvernement ou la sanguinaire occupation à Rwanda Oyo.
représentant bango nyonso bazalaki na Banzango. Na information tozala yango ba remettre Fongola ya Céline ya papa Simon Kimbangu o tozo respecter ko tozo bundela paix parce que il pas zaki muto à liberté, muto injustice te. Ba remettre en bilance soit disant entre guillemets. Et puis gouvernement occupation ya ba sanguinaire ba Rwandais ba lobi na papa Simon Kimbangu kiangani keno ba sengi pardon na mabe o ba sala bango. Ba sala kimbangiste. Eza malamu. Papa Simon Kimbangu kianga na zongi que a tombé bango mibu tout na 2016. Yango to yeko tout na bino 2016 wana eza ya nini? Et puis gouvernement ka occupation ya ba Rwandais ba bengisa ke na Kinshasa Papa Simon Kimbangu kianga na azaki na Kinshasa le 12. Ba yambaki na Rwandais oyo. Et biso to ka papa oyo akende mais bino boza ko yamba botin bibuti na 2016 yango toye pona ko bebisa église mais toye poto solo la toyoka na munoko na bino 2016 o Papa Simon Kimbangu kianga na lobby eza ya pardon a pesi bango ou bien ya pouvoir a pesi bango parce que la minute on a kin tango mo compte spirituel ko Papa Simon Kimbangu kianga na lobby parce que mo soba au contrôle des familles tu vois que sur la désordre ba Rwanda o ba vendre biso na mtambo yango toye pour nous expliquer biso nanu peut-être biso comprendre en mabe to comprendre en mabe peut-être bino beaucoup expliquer biso plus. Merci papa marani si toyebani sur la batango nyonso likambo bolobi ke papa Simon Kimbangu kianga na zalaki le 12 na kin za lobita kokosi oya pesi bino information na aposi le 12 octobre elekeli Papa Simon Kimbangu kianga na nkamba ngai papa José na benga kiye le 12 suite ya papa na biso mawete ali mukonzi monene mbuta na biso akufaki na Kinshasa emembe na yefe kende na nkamba azalaki kozela ngo na kati na nkamba ekomaki na nkamba mpe bakondaki yango lobi na bengi ye mardi na juillet azalaki occupé mercredi na juillet lobi vendredi na bengi même problème parce que l'enterrement lobby samedi na 22h avant na yana 5 chantiers na lesquels on a bengi na butu les sous na bengi avant na matanga kuna na hotel tant que na matanga lobby na butu tant na 6 hotel na lobby na keko téléphoner mbango parce que funa benga nkamba ya on a tika na bengi waki na possibilité aussi Papa Simon Kimbangu kianga azalaki jamais na Kinshasa et ba recevoir na gouvernement donc il y a des fausses informations. Il y a 2016 aux Aroloba. Na kamwa na ebite to yoki promesse ya Papa Simon Kimbangu ya 2016. Liloba Papa Simon Kimbangu loba ki banda na mbula oyebandi alobi ete mayezalaki na 2021 na bendi yango ekomi na 2011. Remise ya ba clé ezali normal parce que na tango tozali bangone bazali na place bali na gouvernement. Alors tant na biso l'église qui manque, c'est l'église à prophétie. Tant on a qui poète to récupérer cellule place wana. Lokola bango bazalina et sika oyo papa Jean-Claude ozo kangata langa indetana. Lokola bango bazalina gouvernement na place baza ko siéger. Batu mususu o ba remettre biso gouvernement ezalité obele ba soda oyo bazali na place. Donc yangwana siko lokola tango na ko le 3 octobre 2011 koki fait ça la manakati na Banzango batu nyonso bazalaki nde bango pe bayaki bakonza basoda bayaki mais Kabila zalaki oui to yebi que le gouverneur à Kinshasa zalaki le gouverneur ya bamboke belé bango nyonso balaki mutu na mutu tango mokonzo komo ba kopesa message pour mukayo kayo alors basoda bazwaki fongola ba remettre et puis ba remettre biso place wana oyo ekomi ya biso donc ça n'a rien à voir na makambuke o ndenga ye wana ke to salibo non tango ekoki et ça c'est la même chose tango ba remettre biso le Bumbashi donc place ba Papa Simon Kimbangu na prison tango ekoki date na ekoki ba remettre biso clé place wana donc un point intérêt mais o information bino bozana ngo na yebisa kabino zela na pardon bala mingi soki bozana information botuna kakai mokolo mususu to vandaki otuningo lobike Kabila azana nkamba na yebiso na yebisi na yebisaka yoke na minute na zali na zambuta numéro 1 na lingomba ya limani awa soki likambo ezali na nkamba automatiquement
funa yeba soki nga naza te ye fa yeba l'inspecteur fa yeba papa pasteur fa yeba alors nayebisaka yo ke eza faux kabila akendaka nkamba asalaka 3 jours banda tan wana ti lelo nakenda nkamba nde azali na nkamba te nabengaki nazwi information abi te azali awa nakutanaka na yo na biso ke kabila aza na nkamba te modapesaki une information na aposte donc quand vous avez une information boyoki boyaka nanu kotuna avant que papa lolozela boyaka nanu kotuna avant que boya kosala babiloko moko oyo neti ya lelo ndenge mais ya lelo soki tosali mpona likambo oyo eyali oyo apesi ya 2016 eyali te tofoni oyo alobi ya 2016 soki olingi obengi kuna obenga kamba eyali ngamna kopesa video tokopesa yo mpe videoya tokopesa video pesanga video wana yoka pardon papa Gabi pesanga video wana nakoanalyse pourquoi nakondi kopesa ngo na église papa Gabi bosaliri biso te onde toye kobebisa église nakoya na video wana balobi te na 2016 nakoya kopesa ngo na miso ya bandimi d'accord papa Jean-Claude parce que tozalaka na deux sortes spirituellement mpe physiquement to matériellement dans ce biso to comprendre biloko spirituellement bino le biso comprendre mal yango to date ya 2016 ba promettre bango biso to yebi yango te yela biso yango to yoka yango yela biso to yoka yango mais likamate 2016 biso epana biso ya livre po bande oya mais eloko soki toyebisa yo na bandi dernièrement nasina baki tosolola na yo toyaki pepa ya bato toboyaki eloko wana na kati église na yo toyebaka yango tokopesa respect po tobelelaka ye ali ata biso moko toyebi totambolaka na ye partout ye oyo tolobaka papa Simon Kimbangu adi prophète biso tondimaka adi prophète mpona biso banoir y'Afrique obandi partout tokendeke totambolaka na ye okomona totambolaka na ye ok siko na kati église yo ndenge ya liwa na kati église ya papa Simon Kimbangu oyo boali awa boali na bato babimemi na biso wana bato soyo so bafrite na bango tokolandela bango bakolonel bakoya na bandi mwa moke tosi toloba na yo so tokoki te koyeba lokola mobala mabebi bafrite koya aire nyonso tu te toseka te omoni eloko nde toseka eloko oyo ekozala jour eya na bamoment le 6 décembre ekoma baguerre ya terrible oliokende mosika ça n'a pas de sens papa nasololaki na papa Jean Robert na matanga ya papa Roki abengaki nga de côté na cave osololaki na bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona lolenge nini bato oyo ndenge bazali ko se comporter vis-à-vis na bamangomba bandeko bazali kokende pona koloba ete bango nde bazali ba vrai combattant pona makambo ya Congo pe ndenge ezali wana bandeko bakei pona komenase meme bato ya Lingomba mais lokola bakomaki kuna bamoni ete bato église kimbangiste bazalaki pe sage bandeko esali bango mwa kobanga bakomi sikoyo koloba neti me bandeko elingi koloba teke soki problème ezali il faut kolandaka kaka bandimiti na bamangomba est-ce que bango bayebi te esika baresponsable ya baeglise wana bavandaka mpona kokende na bandako na bango basolola na bango mpona nini kolanda kaka ntina eglise esika bato bazali kosambela balingi kosala nini mpona kosala bapere na kosala kobanga na bandimi ou bien koma bango bakanisi ete na modeli ya liti ya boye nde ekoconvaincre mokili me baza komona bino bavoyu bato moko tina te borate vi na poto bandeko soko otali mingi oyo lelo bazali kosala badésordre ezali kaka bato oyo bazalaki na ntango ya deuxième république bandeko oyo bazalaki komona basoldat ya ex-phase dsp oyo babandeko nyonga bato lelo lokola baye na bapoto ya bandeko mokili ese ebeteli bango fimbu bandeko bakoma wana kaka soko olingi omona ba vrai face na bango tala bango kaka na bamatonge na bachateau rouge ndenge nini bakoma kobaluka kosengasenga mpe elobi ngai eyo yango wana bandeko babolingo bokanisa teke makambo oyo ezali koleka na poto ya lobi ezalaki ndeke bato ya Kinshasa bayebaki makambo te makambo nyonso ezalaki koleka na ndenge ya Kinsweki
mais poto ya lelo boyeba ete bamobutiste nyonso tuna bato bozali kosala makambo boyebaka yango ete bokanisa teke bozali ya kobomba na makambo nyonso bozali kosala oyo nyonso bozali kosala na poto boyebaka ete biso radio Zumel Mil tozali wana mpona koloba po ete bato ya Kinshasa bayeba ndenge nini makambo bozali kosala awa kodefa moto asomba mwa molangi na ye ya bière ekomi ete okoya kokosa masolo ya Congo o Kabila asali boye na Congo o Kabila bomi bato boye mpo na nini suka na yango aloba ete mon cher benda kiti vondale bakomandele yo bière bakoma kaka kodefa kosengasenga na systeme ya kombo ya Joseph Kabila vraiment président Joseph Kabila penza amona pasi bandeko moto soki alingi asenga eloko ifa bandela nanu kolobela moto kombo ya Joseph Kabila abandana kokotsa moto wana be émotion na motema soki be émotion etondi okomona nsima na yango nde aye kobwaka likambo na ndenge ete eloko alingaki kosenga tosi toyeba bango batondi awa na poto me boyebaka ete Joseph Kabila makambo ezali komonana ebele bakomi koloba nini ke non ye Joseph Kabila wana asali nini ayaki kokuta boulevard akutaki boulevard Lumumba akutaki boulevard du 30 juin oui akutaki yango malamu mais na eta nini bandeko na eta nini akutelaki boulevard du 30 juin wala nde boza pe fier ya koloba boyokaka ta mwa soniko akuti boulevard ondire banzela moko bandeko ndire na kati ya bamboka banzela mabulu tetuka ozolongwa na boulevard ozolongwa na ville po okende na kitambo bandeko na boulevard okoki kosala meme 30 minutes alors que lelo avec Joseph Kabila soko olongwe na boulevard ozokokende kotumba penza na kitambo magasin okoki kosala omona ntango mosusu 10 minutes oza déjà na kitambo magasin voilà mboka ezalaka boye lelo oza kolonga na Kinshasa po ekende Matadi okomona otumbi na ntango mosusu na 6h donc na 8h30 soko tambolaki malamu ozali déjà na kati ya Matadi bandeko oyo bino bozali kokanga ya banzela nyonso wana za kobongisa akutaki yango me bandeko boyebisa biso boyebi ndenge nini nzela ya bandundu ndenge eboma bato boyebi ndenge nini banose bandeki koleka na radio kamio moko ekendeki na nzela ya bandundu ebaluki bato bakufi otan meme bakachere oyo na ntango wana ntango Mobutu azalaki bakachere oyo basalaki baaccident Hercule Botamba bazalaki ebele oyo baperda bavi na bango oyo elele ekomaki ono ezalaki bakisi na bango mte ebomaki bango te bandeko ezalaki bakisi te nzela wana ya bandundu bandeko ebandaki komela bato ebele me ata mokonzi moko te azalaki kosonge ke tobongisa nzela wana po ete bato basalaka voyage bien ntango nyonso tokomona na radio baza kopesa bainformation na ntango ya nani ya Mobutu baza kolobela nzela likambo mai ndombe nzela bandundu bayaki kobenga yango grand libulu esika bamakambo ebandaki kosalama bainformation ezali kopesa meme mokonzi nini yango alobaki ete tobongisa nanu nzela wana ata po ya pamba batonga na mai ndombe rie bandeko me lelo ebotala Joseph Kabila abongisi nzela wana kitoko soko komi kote ya mai ndombe bandeko basali po moko bijou me lokola bato baza na mitema mabe mitema ya bandoki bazoloba nini asali eloko te ndeko yo ozoloba Joseph Kabila asali eloko te na bamisala eza komonana ezali nde soni nde eza kolobisa bino mpe bozali na toyebi eloko nini eza kobangisa bino boza kobanga na liro Joseph Kabila ndenge azali kobongisela mboka soki topesi ye lisusu 5 ans aleki toyebi eloko ezali kobangisela bino mpo boyebi ete akosala lisusu ya mingi na ntango wana peuple ya kobosa na bino yango na bozali kolinga ete bosala makasi mpo botyela ye bakalme bokokoka pe te Joseph Kabila azali na yango ya mobimba tokovote bomoni ndenge ye agent abeti libaku ya mabe kuna na Kisangani bomoni makambo akutani na yango akei kokutana na grand piaka bandeko tala oyebi ko tokoyebisa bino oyo Joseph Kabila aza kosalako eleki minene pe ezali kopesa bato emotion tellement bato mosusu mitema mabe
bamikomisi baveugle na baevre ya Joseph Kabila. Okomona ete omoni na biso eloko te asali nini ndeko yo za komona olingi komikomisa aveugle ke banzambe ya koboma yo miso makambo ezali komona na yo za koloba omoni eloko te bamikomisi baveugle ya kibogène mpona koloba ete bamoni eloko te me ndenge ezali wana Joseph Kabila azali kotia bino toujours contre mur bandeko yangala tozali koloba bosala keba na bato oyo ndenge nini bazali se comporter likambo ya kokendeki na baeglise kokota na baeglise ndenge balingi yangana pasteur mukuna makambo alobaki bomoni ke depuis pasteur mukuna alobaki na bango soki basali attention te bakobanda kozwa baproblème bandeko ebele ndenge bazali na baza na baproblème me okoyeba ndenge nini baza kokefa kaka dernièrement ntango Tshisekedi elingi akende wa asala bavoyage na yakende basikisangani banini azwi baproblème il fallait que docteur ayebisaki alobi no pema nanu mwa mikolo po ete bato ya IDPS basali nyonso mpo kaka Tshisekedi akende yango na bomoni eke ntango azwaki avion akendaki na Afrique du Sud akendeki na ndenge ya kinsweki mais docteur aza kobondela aza koloba ete non apema kana ezosenga repo mulayi mais bino bato ya IDPS bokobomisa yaja avant après sima bokobanda koluka bandoki pote mosusu boloba babomi na moto bote bino nde mutu bokobomisa ye likolo ya lokoso ya kibokonzi monganga azali koloba ete yaja apema yaja zwa repo ale bino kaka ete vie forcé président forcé mais forcé ekomaka mpe na moma moko ezali nzoto elembaka papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba vraiment ezali kopesa pasi pe mawa na motema komona ndenge nini ba congolais oyo babengi soi-disant ba combattant bazali ata na respect mokete na ba mangomba bandeko babolingo il faut koyeba yango ete okoki kosakana na yo na makambo nyonso okoki kosala na yo n'importe quoi mais keba kobanda kokota na kati ya elanga ya nzambe te mpo banda koniata bambuma oyo basili kolona na makolo na yo mpona koloba ete yo nde pomba po ndenge ezali wana bandeko babolingo na koyebisa bino ete il faut koyeba yango nzambe azali moto oyo basakanaka na ye te lelo ozali na mwa pema wana ozali kopema po ozali koyoka esengo mpona koloba n'importe quoi ozali wana mpona kofinga pe kokende meme tina église boza kosala n'importe quoi bato bazali kosambela olie bozala te na respect boloba bo tovanda na libanda tozela so baresponsable babimi tosola na bango non oyo bino ezalaka kaka bokomi kaka directement bokoti bobadi désordre bandeko est-ce que bakimbangiste bazali bato bino mpe bobandi kokotisa lisusu na babuzoba na bino wana nini makambo boza kosala siko na baeglise wana nini bokende kosala yango na moske te il fallait tomona bino bokende na moske po ete na minute oyo eza mpe na bamusulman mosusu na kongo kuna baza kobetela Joseph Kabila maboko mais mpona nini bokendeke na bamoske te bokende kosala mpe bademonstration oyo bino boza kosala mpo boyebi ete soki bomeki na moske bamusulman epa na bango deux fois te bamisusu ndenge ezali wana bakobanda kokende kotumba bango na bandako na bango yango nde bozali kobanga bokende kasi na moske bokende kosala yango na moske wana bokomona ndenge bamusulman ko bakoya kobanda kolokota bino lokola bambiso oyo bango ezalaka deux fois te bino bokanisi bamusulman na bamaseki na bino oyo bakoki kotolere bino na babozobo bino boza nango bino bokanisi bamusulman bakotolere babiloko boza kosala bokende kosala yango na moske mpo toloba ete bozali bavrai combattant bokende na moske mpo na minute oyo mpe bamusulman ebele oyo baza koapplaudir oyo balobi ete Joseph Kabila ifo aleka bazali na Congo kuna bokende na moske
boko mona soki ba misusu ate retour na bango na Congo et cause l'interdit pendenge ezali wana bakoyoka ka ba famille bakoyoka ka oh non c'est akufa te ba boma e ba kunda e quelque part bokende na mosquée ba mi yibi ya pamba o bazali koyokisa Congo soni batu mobimba ba yaki na poto ba raté vie baza kokoka kozwa vite aller ba komi mbala moko ba combattant ba juste le kutanyo su ya échec ya vie na bango ba koko bwakela ngo Joseph Kabila. Oh Joseph Kabila nde aza kosala bo ndeko yo bima na poto kala depuis na époque ya Mobutu tango bimi okimia wa soki batali na ngunda na yo oakizaka gouvernement ya Mobutu ndenge nini gouvernement ya Mobutu ezali kosala malamu na mboka te lelo lisusu yoku tozonga Kongo to yebi pe ba makambo ezali kuna te okomi kokosa lisusu Joseph Kabila omoni tikandelo botikandelo kuta pasi ya poto bozwaka bambongo bosimbaka bambongo bopanzi yango bosali ba folie lelo sikoyo lokola bokabelaka ba musicien bambongo ba musicien na batongi bandaku rantine wana nzoka nde vandaka na motema le boyeko bimisa yango na makambo ya combattant bozoba okomona batata minene bandeko vraiment batu mususu bazalaka na bandeko soko zotala penza olobi est-ce que muto asukola ki penza longi avant bima po aloba etake kosala makambo ya combattant bandeko ba bolingo na kolakisa bino na no image moko ya mobali obabengaka Sheli Wendo o famille na yena Kinshasa bazolo ba ete mwana na biso na poto kuna zalaka mukonzi ya wapi mutatekisaka ba pilipili na banguba mukonzi ya wapi alors botala nanu Sheli Wendo oyo botala elongi na ye bandeko tango azalaki ko marché botala situation elongi na ndenge ezalaki ozomona kaka mutabimi na ndako na ye asukoli ate elongi te na ba poti na misu bandeko na ba masebi pembeni ya munoko salite ya ndenge wana pe balobi ete bango nde bakombata baza kobunda mpona Kongo bandeko wana soko yoki aza koloba na pembeni sola munoko bato baza koyokisa Kongo soni bino bokanisi penza Joseph Kabila akende koperdre te na ye po aloba ete natala nanu makambo ya bato kivoyo boza nango Joseph Kabila kipe ba makambo ya bana ya Kongo to bazali kuna na Kongo akende ko kipe ba bino bato bo raté vi na poto lo kutaka ko kosa bo beta ba chèque bo kota ba prison bo bima lelo ale bo komi ko loba nini ya Kongo bo kanisi soki Tshisekedi azu Kongo nde bino bo kende kuna po bozo ba ministère nyoso bo moni pasi ya poto ndenge komi ko sala bino soni pe mawa bandeko bato mosusu bazali ko fungola monoko awa bazali koloba ete tozali kobunda boye po ete tala na Kongo kuna pasi bato bazali kolia bien te banini oui tala na Kongo pasi bato bazali kolia bien te po ete bino nde bozali na susi mingi koleka biso ba oyo toza na susi ya makambo eza koleka na Kongo te lokola bino boza na susi bokomi kolakisa yango na ndenge ni mena koyebisa bino soki bino bozali komona kaka pasi ya Kongo mena komitu na sikoyo ndenge nini bandeko po bino bokanisaka ete bamakambo mingi elekaka na poto biso toyebi te ezala na Belgique ezala na Paris banoyebi te bato mosusu ndenge ezali wana aza na kati ya Paris mais banda ntongo ti pokwa azwi ate eloko ya kolia te eske wana sikoyo ezali Kabila to awa na poto bandeko na kati ya poto nazoyebisa bino awa na poto na kati ya France eza na bato mosusu mpe banda ntongo ti pokwa amonani ata na mwa lipo oyo te bandeko makambo nayoyebisa bino deux fois te pona bato musu bakanisaka ete pona kolinga kotrompe bato ya Kinshasa pona koloba ete biso na mikili awa toza na nyonso toliaka bien mutu akosa bino te ndeko bino bato ya Kinshasa bofungola matoi eza na bato mususu baza na Paris wana ndenge bomonaka o bakongolais bazalaka banda ntongo ti poko amonani mpe na lipa te alaleli mai bazali okomona mpe soki amoni eloko akolia te abeti bula luki epa ya masa moko aki kotala masa okomona kobanda kobeta masolo te ayebi ke biloko ekokita likolo ya mesa alia me na Paris mpe bato ya molimo bazali oyo mpenza eyambi yo mopaya boye mpe okomona mpe ntango mosusu biara pamba baservir yo te ata eloko akolia mpe bapesi yo te mpo ete na Paris mutu to okoma ekenge mayele na Allemagne kutu elekaka na yango okepa bato ta mosusu obeti bamasolo ti bakitisi biloko akolia olie na Suisse mpe elekaka na mboka mosusu mpe elekaka mais France na Belgique bato batimbela bandeko bato batimba okokende mpenza kokeye bolobi wana akende na ndako banda kende kotala bato wana obandi masolo bazolamba mpenza biloko na bango esili mpe ele bavandisi yango bapemisi yango nanu na pose bazozela okende bazali ebele na kati ya Paris
Alors tant que monde na bateau baza na Paris ba misusu baza ko lobaite na Congo na biso batu bazali ko liate batu bazali ko kufa nzala mais si ko pona nini bino batu bolobaka boza ba français o bokoma ba français mais pona nini tango ba congolais mosusu baza ko kufa nzala kuna o pe ba koma ba français mais baza kufa nzala na bana na bango pona nini bokene ko telemela ba français pour te olobi te na sa comme français mais tango boza ko kufa nzala il faut même telemela ka bolo belanga likambo e pa ya ba konzi ya France. Quand on a Congo ndele bofungoli munoko bozali ko loba mais bino bozali ko kufa nzala na France bandeko makambo nazali ko yebisa bino nazali ko kosa bino te on nazali ko loba ezali vrai ngai nazali na ba mi ebele o bazala na France o pe ngai moko na yebi ba makambo ndenge ni neleka batu mususu bazala na France o bandeko banda tongo tipo quoi aluketa mo eloko ko lio pe azuite mususu kuto mona pe esprit koteli ya na magasin beti tu ayibi donc asala mo elamba na emo bo ela surtout neti na ba hiver boy elamba ngo asala ngo neti manteau bandeko asala ba poche belé na kati oko mona ko banda ko tambola na ba rayon azako benda kaka azako tcha na kati ya manteau azako benda azako tcha après mo ko sala neti bendi neti atali gauche atali droite ale ti oko mona bimi neti azue le côté. Alors moi bisa biso ba makambo bino bo salaka ezalaka na Congo to na Paris pona ko yebisa bino ke botika ko kosa ba makambo parce que lelo na mokili ya lelo ba mboka nyonso ekomi na ba problème ezalaka na Congo te mais tozali ko féliciter Joseph Kabila ndenge nini azali ko sala po ete Congo na biso ezwa mo a lire malembe po ete bino moko boyebi ndenge nini botikaki mboka wana bobomaki mboka boyebi yango malamu bosala assemblée te bomi kosaka te boyebi ndenge nini botikaki eta oyo botikelaki mboka wana. Alors eloko tozali koloba ete bandeko botika nde kokende kokotaka na baeglise bon respecter église kimbangiste ezali église oyo bokoki kosakana na yango te bakimbangiste bazali bato te bino lelo bokozwa bozwa mosapi na bino bobonda kotia na miso na bango boza bahypocrite na ba photo na ya papa Simon Kimbango botambolaka na yango mpona kolakisa na mokili donc bosaka yango nde mpona kokanisa ete bakimbangiste bakoya na nsima na bino na bakimbangiste bazali bato ya mayele basi bakomprenaki ke wana eza baje na bino bavrai kimbangiste bakokolanda bino te oyo nyonso boza koloba oyo wana biso bakimbangiste toza kobunda mpona mboka bozali bafaux kimbangiste bavrai kimbangiste bango bayebeli deja situation ya mboka ndenge ezali mpe balobi ete bango bakopesa bavoi na bango na Joseph Kabila Kabange lokuta na bino wana bozali na yango na mboka na biso bobomi yango bambula ebele lelo boye bokomi ba professeur mpona kolakisa ete Congo mpe ebonga il faut tosala boye Congo mpe ebonga il faut tokende botala toza na badiama tozali lelo boyebi te tozali na badiama toza na baor ebongo ntangu tozalaka na Congo mpona nini bolakisaka te ke Congo toza na badiama toza na baor ke bobanda kopesa batutu basocial ndenge bozoloba ete Congo ezali mboka moko ifo bato babanda kozwa social mais bino bozalaki kuna te bino bato bokambi mboka pendant 30 ans bokanisaka tobosani toyebi bino te mais mpona nini bopesaka basocial na bato te bozosala bafoli na mbongo ya leta mwana ya ministre ayebi kaka ke film moko kozala na Belgique un samedi film ya bien afuti tike ya Erzaï afuti kutu te ya kaka na Erzaï bapesi ye tike ya ofele mpo kaka mwana ya ministre azwi avion jeudi aye akomi na ye kaka na Belgique ateli film mercredi prochain azongi bandeko bozomona ndenge nini babandaki kosakana na mbongo ya leta bayebi te ke biso mpe bato lelo toza na bakanda na bango soki lelo tobi totelema na poto tokoki kobanda komenase mpe bango mais lokola biso tozali bana ya Joseph Kabila Kabange oyo tozali bien instruit tozali baillettré to bazoba te lokola bango oyo basalaka bamakambo mosusu baza kokanisa mokili eza komona bango te nzoka mokili eza komona bango mais boyebaka ete oyo nyonso bozali kosala coûte bino un jour cher ekokute bino un jour cher mais boyebaka tosi totimbeli bino boza kobanga Joseph Kabila leka mpo baevre Joseph Kabila aza kosala soki bapesi lisusu 5 ntango ekoya kosala ya minene boza kobanga nde siko peuple atire attention na ye na Joseph Kabila mpo na libela yango na eloko eza kobangisa bino boza koloba te mboka na biso lelo boza kobelela mboka na bino eza na moto mwana moko ya mobali ya bandeko na Belgique mwana mobali wana azalaki mwana ya ministre
tokotanga kombo ya ministre na te po na respect bandeko mwana mobali wana koya na poto pamba koya na poto kobebisa mbongo folie bato bayebi ye malamu mbongo aza koya na bapoto okomona ba $50,000 ba $100,000 me bandeko kosala te na ntango wana mbongo kaka ezobima mpo nini mwana ya ministre me lelo awa tala ete mokili ebeti ye fimbu wana poto lelo amikotisi akomi kombata mpo nini akanisi ete akozonga lisusu na kongo mpo ete bakende kosala ndenge babandaki kosakana na mbongo ya leta bokanisi ete bapeuple congolais baza bazoba me ndenge ezali wana nzambe azali kofuta bino donc ezali salaire ya masumu na bino ndenge bosalaka bapeuple boyebi bapeuple boni to batata boni oyo bakota na se ya mabele mpo na likolo ya basusi ya bambongo na bango na ntango ya deuxième république basalarie bazwaka mbongo na bango te mitema mabe non en tout cas nzambe akumisama mpo ete lelo biso toza mayele tosotimeli bato nanu baetimbeli to bazana na anesthésie ya bamobutiste nde bazali kolala me tozali koyebisa bino bandeko boyebaka yango ete makambo eza koleka na kongo sikoyo makambo bozali komona oyo bakombata bazali kolite parce que bamoni baevre joseph kabila azali kosala mpo bayebi ete soki batikeli ye 5 ans akosala ya minene mpe biso bapeuple tokobosana bango eloko eza kobangisa bango yango wana mais balinga te ya José akoleka le rais un président phénomène na kati ya Congo mbala ya liboso président de la république na maman président première dame o bazalaka ete soki baza kotambola bamoni fule bimi na balabala batiki motuka babimi batamboli nzela moko na fule mpe bazali kosolola ensemble voilà on a tango ya deuxième république ezalaka okomona bakonzi ya mboka bino bapeuple ya 100 mètres bango musika bozotalela bango kaka na musika ate nzambe merci ndenge opesi biso bakonzi oyo bayebi valeur na biso bapeuple me ndenge ezali wana boyebaka ete bino ndenge ezali wana biso bapeuple tokotia bino contre mire bapeuple congolais na kati ya kongo ebele basi balamuki bomikosa te ata bahistoire na bino balokuto bozali kobeta wana bomikosa te Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Vraiment ezali pasi mingi pe mawa. Komona ndenge nini bato bazali ko se comporter na ndenge ya mabe soit disant bango nde bato bakozwa mboka na biso po ete bakambela biso mboka na biso na modeli ya boye. Pona nini respect zali te meme na église bandeko. Église qui bangi se zali église oboko ko saka na yango te. Ko kene ko kotati na kati église. Bobo sani meme respect église. Ko kotati na kati et puis responsable zali ko pesa mateya. Azala ki obligé kata mateya po abima libanda na bino banda ko expliquer bino me bandeko. Oyo bato balingi komizwa lokola banani babiloko ya boye tozali kosenga ezala bakimbangi so bozali na Allemagne bamakambo ya boye il faut kotindaka rapport même ti kuna epai ya responsable numéro 1 ya kimbangise bobombaka babilo bamakambo ya boye te boyebisaka bango po un jour ekozala likambo moko ekomi boye baresponsable numéro 1 bakondane bino te. Il faut que bisaka bango bandeko. Mais pona nini ba makambo bazali kosala? Pona nini bakende kosala yango na mosquée te? Il fallait bakende ti na mosquée. Pour être ba musulman belé bazali ko soutenir pe Joseph Kabila. Bakende kosala yango na mosquée bandeko. Wana nde bogomona fin ya ba combattant. Bogomona ndenge bagobanda ko kende ko kotela bango na bandaku. Pour être ba musulman balingaka te. Yo moto uti banda ko sakana na eloko na bango yo bazali ko sala pona nzambe wana nde okomona ba combattre belo yo bandeko bokomona ndenge bakobanda ko lokota bango bibemba na poto bakende na mosquée pona nini bazali ko banga mosquée bakende miyibi ya pamba ezali pasi pe mawa lelo bazali koloba makambo susu aboye bandeko boyebi bino moko bandeko mboka na biso yo model nini batikaki yango boyebi mboka na biso ndenge nini ezwaka ba blessure ya bata deuxième république alors
Alors, comment expliquer les lois balingi pas Zoban là Tissanio surtout pas Joseph Kabila? Bandeko. Na koyebi sabine loko moko. Oyebi mokolo mosusu tata oyo oya liboma oyo Epaphrase. Aza koloba po ete palais du peuple eza na ba fontaine eza ko bimisa mai. Mai ya régie des eaux na ba fontaine on eza ko bima. Mais bato bazali na sima ya régie des eaux sima ya palais du peuple bazali ko zwa mai te. Mais bandeko tala sikoyo anenini oyo batongi palais du peuple. Palais du peuple tongami kaka lobi lobi awa. Batio oyo batia na sepo na palais du peuple. Et sali penza bambula ebele mingi te. Mais bato yo zoko loba bazali na sima ya palais du peuple. Oyebi bambula boni o Belge tia batio na se ya mabele po ete mai na bango yaka na ba robinet. Boyebi teke batio ebele. Oye ba Belge batika po ete Mobutu atikala ko changer ata batio te moto akosa biso te bandeko il faut bozala ka éveiller. Batio na nyonso tu e pola. Force on ndenge zalaka ete mai po ya ti na ba robinet banda ko bima. Force on esili po ete tellement batio na rouillé na se ya mabele. Alors kangi batu et diminuer force. Yango na problème ezali ake Joseph Kabila azali na mosala makasi makambo Joseph Kabila azali ko sala ya ko renouveler mboka azali ko renouveler mboka oyo ba mobutiste ba makambo oyo basalaka te po ete mbandeko nazali ko yebisa bino ya solo moto ko sabino te tango azali ko lobaka la voix d'Isaïe palais du peuple mais Mobutu biloko mingi o bata deuxième république ba profiter na yango ezali kaka ba biloko ba Belge batikaka bango basali eloko te ya malonga batikali ko renouveler batio te batikali ko renouveler même batio ya mineno ya régie des eaux te jamais ba transforme même ya courant boyebi ke ba transforme na depuis Belge atika mais lelo soki bazali ko ba te na Congo ko Joseph Kabila asali eloko te mais Joseph Kabila yekaka lobi awe bino bozali koloba siko tokolinga ete toyebisa bino ete moto bino bozali koloba za mopaya me makambo bazali kosala na mboka ezali kokamwisa bandeko tango Joseph Kabila azwi bokonzi baye koimpose bango système ya 4 vice-président ba Jean-Pierre Bemba nyonso bazalaki wana bango nyonso me bandeko soko tali malamu Jean-Pierre Bemba, totikali komona te sika moko asalaka ta œuvre moko boye tango azalaka vice-président ou bien asali etalika moko boye rien. Jean-Pierre Bemba kuta yimbi lisusu mbongo ya mboka aza koya kobomba yango wapi na Portugal. Mais Joseph Kabila azali ko investir na kati ya Congo. Bozo mwana makambo ngo o mwana mboka zo yiba ba bien mboka aza koya kobomba na Portugal. Yango na moni ete bandeko yebe ndenga azali wana se yindeli ye na ndenge batemwe bazali ko bima na makambo ya ye bandeko oya ko kanisa ete Jean-Pierre Bemba ko bima ba ko libérer bandeko bozali ko mikosa bo moni ndenge batemwe ya Centrafrique ba ko miko bima yeko bo bosa na histoire ba ko libérer o boye ndenge azali wana boye baka yango ete makambo ko miko matanzete bozali ko ganga na Congo kuna na este bazali ko violer ba mama on dirait bino nde bozali na souci mingi ko leka biso ba oyo bato kutu bazali na souci bazali ko sala ba don ba vandi calme bino nde bato kutu bozali na souci te bozali ko profiter na kombo ya ba femme violer bozali ko lela yango ba mbongo na ba compte na bino alors lelo bozali ko ya boye mais sikoyo tango bino bozali ko loba boye mais tozali komona bino ndenge bozali ko loba Jean-Pierre Bemba boye bozali ko lela pona Jean-Pierre Bemba ko salela ye ba prière mais bino boza ba comédien tango bino bozali ko lela pona ba mama est mais moto mosusu ye ba kendeki na Centrafrique ba kai ko violer basi nde boza ko salela ye ba prière bomoni ndenge boza ba comédien yango nako Jean-Pierre Bemba zali ko mériter oyo alonaki azali ko mériter yango bandeko ti
bokomona ete na bakongolais bakobosa na ye ndenge azali wana avanda kuna po ete aza esprit mabe abandi meme kopie meme babie na biso ya mboka bandeko tala ta passage na ye na Guado tango bazalaki na Équateur basasi bandeko ebi ata na Équateur basoldat na ye baviola mpe basi me babomba basekele wana me ndenge ezali wana bandeko boyebaka yango ete avenir nde mteko banda kotalisa vérité en face bolinga te nzambe azali kaka nzambe pe akotikala nzambe avenir nde mteko talisa bandeko bolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango na pe tozali kokebisa na bakombata botika kokendeke kokotaka na baeglize ya bakimbangise mpona kolakisa ete bino nde bozali bakombata bozali kosala n'importe quoi bon respecter bakimbangise batumolaki bino te bakimbangise balobi mabe mpona bino te alors bon respecter bango botika na banzi ete oyo tozali koloba ezali lokola leçon moderne oyo bino ifo bozwa soki bolingi koapprendre te boyebaka ete un jour ekosukela bino mabe bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci